Ndeko, tomoni na esika oyo liboso ya ambassade, tomoni na bakaligo awa botie bakabila no do not touch to my 220 eza nini awa? Toyaki awa pona enough nde toloba na ngoli trop trop na français oyo biso kabila losala tolembi so tolembi parce que kabila comme osala baje tasiko ayoteka ayo changement ba passeport wa parce que nyonso ezali mpona konyokola peuple congolais ayebi ke mbongo eza te ayebi ke bato bana misala te mais il s'en fout ye mpona ye bakongolais basila so biso toye awa mpona kolakisa koloba non na bamakambo ya bapasseport ya kabila poni toloba non parce que makambo nyonso ezobima na Congo lelo moto aza problème na Congo eza kabila. Nous ne voulons pas de Kabila. Est-ce que vous croyez que si facilement le président Kabila a retiré à pouvoir le 31? Non, Kolobanamoso croire, tout croire, Nana Yebiki, à Kotika. C'est pas Tikité, à Romona Makamona, parce que pouvoir au Yazanangolo, on a fait ça. C'est nos peuples. Ce sont les peuples de Boy Nabiso. What's the problem? Toboyi na biso Kabila abomi ngana kutana bato Kabila awa na mboko na home office le 27 mai 2016 koba loba na ngai ke no tala na kutana na bango na kata home office bayebi makambo ni Kabila losa et puis bayebi bato Kabila bazala o ba ombrouiller situation na toi na moi mais biso na bango betana toto le 31 décembre makambo osila. Il faut qu'elle parce que tout comme une soupe. Mais boye liboso ya ambassade awa piqué oyo eko apporter nini na etumbani soyo boza osala. Voilà, ça que c'est moi qui toko peut-être monter batana iko kanisa qu'il faut bato bazala ebele bato batonda biso to yaka ko bondela maka to par nombre té. Donc nami balé misato to zali awa. L'essentiel message na biso leki message na biso passé donc toyaka pour la Congolais ba mona biso toyaka pour ba oyo bacha Kabila na place ba monde ba mona ba yoka ba yebake muto bacha biso to lengi donc nous avons un problème te que toya million toya ndenge ni ndeka toyebi que message na biso eza passé parce que quand toyaka pa pate ba moto ba pesa biso tena donc ba yebi biso to c'est la le 31 décembre 2017. Ah, tu as wapi? Ah, tu as l'ambassade. Tu as l'ambassade ya Congo. Ah, Great Portland Street. Portland Street number 49. Tu as l'ambassade en Bolivie. Tu as policier bangwana. Tu as la musala biso tu as wana pona musala pona mboka na biso Congo. Kabila must go. Merci. Merci Ndeko. Merci. Mais combo tu habité? Combo na ngai Nzambi. Bato bayenga babenga Nzambi. Nzambe. Bato babenga. Wana Nzambe pona etumba, Nzambe pona nini? Nzambe pona etumba poto lemba jamais. Babenga Nzambe mais kombo na nga ezali Banko Miezi. Banko Miezi. Yes. Mobundeli. Oazonga sima jamais. Et puis ozonga na sima ke tiki nyoto kosikola mboka na biso. Merci. Merci Ndeko. Ingeta.